Bana na Nzambe, shalom shalom, ezali évangéliste Claude Kabundolesa, Zamba Pambola Bino, Nazoya liboso na bino pour nous rappeler bino pour tout comme na période d'élection, na prophétie, na mutaki opesa dernièrement concernant l'élection. Na moni bazo sa la course, na ba candidat présidentiel nyoso. Baza na kati ya kosala course de façon que mutu oya kobima liboso nde akozwa akotika la président de la république. Mais ba condition ezalaki ke condition liboso ezalaki ke course ezalaki ya marathon ya kotambola kaka na vitesse kokima mbangu te. Et condition ya mibale ezalaki ke ntango bakokoma na terminus bakokuta nzete moko ya mulai balongolenga bamatambe na baposo me batia yango mafuta bawile yango nzete wana ezalaki nzete mulai mais au sommet na ya nzete wana batie drapeau ya Congo. Mutu akokoma liboso akomata na nzete wana mpona komata na nzete akomata koglise akomata na nzete wana soki akomi na likolo nde azwi drapeau akiti nango na se ye nde atikali président. Asali course selon les règles parce que na mokanda de Timothée 2 verset 5 ezolobaki mutu oyo akozala couronné, un athlète akozala couronné azali kaka mutu oyo akimi selon les règles. Na moni bamindele babandaki pe kolanda bamindele balobi osaye do bakriaki déjà babongisaki déjà mpona bitumba ebima. Na moni baguerre civile ebimi bamindele basisite bitumba na kati ya Congo, bitumba ebimi basi baprépare yango bitumba ebimi bato babomani donc désordre esalemi. Nzambe aye kolobake kabundi ozomona likambo oyo ozomona il faut bosambela makasi de façon que likambo oyo omoni ya makilo oyo esalema te makambo eleka malamu bokovivre bamakambo barevendication badésordre kosalema mais bosambela makasi mpona problème ezotala élection. Ok élection bazosala yango na bato ya seni nde bato bazobongisa makambo mpona mi ya élection. Or na 5e mois ya année oyo namonaki likambo ya bato aseni namoni kaka bamindele moko wana bafandi na bato aseni bazosolola masolo basololaki bayebisaki bango basala likambo moko boye bayokani na bato aseni mais ntango ye kokoma sikoyo po bato aseni basala likambo oyo bayokanaki na bamindele bango basali ya ndenge bamindele bayebisaki bango basala te basali ndenge mosusu bamindele basiliki babomi bato ya seni emoni matanga munene bato ya seni bakofi babomi bango na bamindele basiliki balobi mais eloko toyokanaki na bwi bosali yango te. Il faut kosambela mpe makasi na seni kosambelela mpe seni makasi epui seni bino omiyebi peut-être kosalaki bosolaki na bamindele wana ezaka prophétie nga nazopesa ndenge nzambe alakisaki. Il faut kosambela makasi de façon ke nzambe asunga bino. Nazolinga nazonga nsima mpona koyebisa bino ke nayebi ndenge nzambe ayebisaka nga bamakambo nayebi ndenge nzambe ayebisaka nga bamakambo ezosalema bino nyonso boza témoin na makambo ebele oyo nasi nalobi ato nalobaki mpona problème ezotala président de la république ndenge nzambe ayebisaki nga ke soki apesi mboka na maboko ya nzambe te adédie mboka epa nzambe te akokufa dans 2 ans. Donc ebimisaki baproblème ebele mais ntango nayebisaki likambo yango adediaki mboka na maboko na nzambe eye makambo ebele ya liwe eyaki ya ndenge nde na baforme ebele mais ekokaki lisusu kosala likambo te mpo moto azalaki na kati ya parapluie azalaki na kati ya protection divine mpo apesaki deja mboka epa nzambe. Nazolinga nasilisa mpona koyebisa bino ke likambo moko euti osalema dernièrement ntango nakendeki na États-Unis tokendeki na États-Unis na 2012 na mwasi na ngai mama Angele tokende kosala campagne na Pennsylvania tokende kosala campagne na Pittsburgh. Ntango tokendeki kuna bato bayaki ebele mais ezalaki na papa moko ayaki na bana na ye azalaki te mpe na bajeune garçon na ye mosusu na bana na ye mais na prophétisa mpona mwana ne mosusu ya mobali nzambe ayebisi ngai nayebisa ye ke akobima champion du monde nazomona na ceinture ya champion du monde ya combat na kati ya ring. Or que ya banda kosala ta boxe te na kati ya ring abanda kobunda na kati ya ring te bazaki nanu jeune donc nga napesi na ngaka prophétie na sina bosana dernièrement namoni kaka papa wana koyebisaka ke mwana kaka eloko oyo oyebisaki ye wana après 6 ans abandi kokota na bitumba soki ya MMA donc bino boyebi yango sport wana bazobunda na kati ya ring mwana abandi kobetaka bato azobeta bato na bandi mpe kobondela mpo na ye alobi ngai nakotikala ka champion du monde ndenge yo omonaki na minute oyo tozoloba na bino ça fait soki une semaine soki
combien de jours moi nabimi champion du monde abimi penza champion du monde na mi-lourd donc azoya na Congo awa tindelenga kutu vidéo na message ka azoya na Congo awa pona koya ko lakisa nga sentir ngo abimi ba pesi mbongo ebele abima azoya awa na Congo aya ko lakisa nga sentir Alex ape sentir na mboka pe na mokonzi ya mboka na kumisi nzambe. Hello, Evangelist Kabundu Walesa. This is Impa Kasanganai. I just want to say thank you so much. Years ago, you spoke a prophecy over me about being a champion and changing my family's life and all of us finding success together. We always believe that faith is the most important. Bonsoir, papa évangéliste Walesa. Bon, je suis Impa Kasanganai. Non, on l'appelle aussi Chilobo. Il voulait seulement vous remercier pour la prière et la prophétie. Dernièrement, quand vous étiez... Il était encore jeune. Quand vous avez fait la prophétie, on était à Pennsylvania, vous avez dit qu'il sera le champion du monde. Et voilà maintenant, Dieu ne ment pas, il a vraiment décroché son titre de championnat du monde, light heavyweight. Bon, il y aura des films que vous allez voir, il vous remercie vraiment pour le support et tout ce que vous avez fait pour lui et pour la famille. Et voilà. Nous sommes là et merci Mingi, évangéliste, pour l'amener au salaire prophétie. Azaïda mwana muke, webita mwaki na Pennsylvania, olobaki na yeki akoza champion du monde, mbalamine olobaki yango, akoza champion du monde, ali nazo profiter pour remercier bino 2023, olobaki zana ya ba kasanga na azu yango, ye wana tobenga ke petilo bobo yebi yango malamu. Donc yango nde nazoninga ko rappeler bino ke ndenge na moni ngai moko nazo sambela to sto bandi déjà ko sambela ba prière zo sambela na ba masina wana to bandi ba prière na kati église to bandi ba prière Congo mobimba to bandi ba prière to zo sambela nde nazo conscientiser bino tout le monde na kati ya église na biso na kati ya mboka bisika nyonso ezali eza na poto partout to sambela pona mboka na biso de façon que ba vote oyele kamalamu nzambe na ngai ya pambola bino merci.